eloko nini alingi tango babukaka zando mutu to alelaka balokaka na koloka mutu abukaka zando mais lelo soki mutu akena zando kombo loba oyebike batonga eloko yango kitoko tobongisa mboko te soki tobandi kotala mawa ya bato tokende nango bongo balangu zandu wana oyo akoki makasi ya koteka akoteka oyo akoki mpe makasi ya koteka te bawenze ebele toya na zandu toya na wenza ya kalembelembe toya na wenze ya liberté toya na wenze ebele muna mutu akoteka esika bozwi na ye ekoki tapage diurne et tapage nocturne eboyami na mibeko nde ezali ekipe ko batangi koma mutu te ezala église ezala matanga ezala balobi pollution sonore tapage diurne tapage nocturne eboyami kolandisama na mibeko ezali mpe kotalisama na edi ya ville ya Kinshasa oyo ezali edi numéro 05 qui dit kotosa mibeko ya balabala ezali korespecte tobengaka na français code de la route moto ayebi korespecte code de la route akotelema bontaba te nde tomonaka bandeko na biso ya bawewa bakotelema bakangi rompo mobimba nzela kuta koleka biso eza te kotaka na boulevard ya Lumumba ezali boulevard du 30 juin ezali na biteni mine ça veut dire que ezali 4 bandes mais soko moni bato batambolaka 5 bandes yango eza na base ya embouteillage kotosa mibeko ezali korespecte même nombre de bandes oyo ezali na balabala bato bapusaka 5 bandi kwa bakaniveau na badalete tokotia bango maboko Kinshasa ezobonga Kinshasa ezobonga elongo na présent fati Kinshasa ezobonga gouverneur Daniel Bumba Lubaki alobi Kinshasa ezobonga Marche oyo bozali komona ezali marche de santé te kasi ezali brigade ya sika oyo hôtel de ville elansaki mokolo ya vendredi le 4 avril 2025 na kombo ya BSP brigade oyo ezali pona kotelemela ba anti-valeur nyonso na kati ya ville province ya Kinshasa lokola sens contraire ya mituka bakuluna nuisance sonore kobwaka salite na nzela construction anarchique pe baboyi ba marché pirate kutu kolobela te pe bongo na bongo yango na mokolo ya lelo le 4 avril 2025 basalaki mobange na sensibilisation pona koteya bandeko ya ville province ya Kinshasa na oyo etali ba anti-valeur bolanda bongo ba image oyo message à repère ces allées avant tobima message à les années ya liboso ya ko rappeler na conscience ya bato nyonso nde tozali awa tolati bapolo toye toke marche oyo babenga oyo bato basaka dimanche babenga toke marche de santé te tozobima awa tozotambola na instruction avec l'autorisation ya gouverneur na biso donc mokonzi na biso ya ville ya Kinshasa pourquoi totambola na instruction na ye parce que kotambola na biso oyo ezali structure ya sika ya ville ya Kinshasa oyo ezali mpona kotelemela ba anti-valeur. Alors aussi longtemps que yango evandi na mesa ezobela tokoki kotikala te tosi tovandi il faut déjà s'annoncer faut mokili eyeba déjà tozali n'est-ce pas eza bongo te ok yango na koyeba yango ezali tokotambola na biso ezali ya sensibilisation ya kopesa déjà message bato bayebaka ke makambo fulani eza na nzela eza koya toza na bapapier tokokabola oyo nzela tokotambola toza kopesa message bapesaka papier ya kobwaka te babwakela mutu te papier bapesaka mutu papier mpo oyebisi ye nini à part ba message oyo eza na babanderole na biso toza na bapapier oyo mutu kopesa mutu nzela tokotambola parce que souci na biso to mpe bamission ekolanda biso tokokuta yango na kati ya bapapier wana eza ya korapele bato conscience na ezonga la place mutu ayebake babangaka mibeko ya leta mutu ayebake babangaka code de la route mutu ayebake babwakaka busoto te mutu ayebaka ke batongaka bitongatonga te mutu ayebaka ke kobonga ya Kinshasa ezali problème ya yo na yanga e problème ezali ya ye na ya biso eza bongo te
départ na bango et bandaki bongo na hôtel de ville batambolaki na boulevard ti na rond-point Willery et sika oyo bakobaki na sensibilisation na bango kasi esengeli boyo baete mobange na sensibilisation oyo ezalaki bongo coordonné na commandant chef de brigade Mimi Bikela oyo pe azangaki malobate na micro ya Bonganya Media de l'autre c'est la pona lobby tozela mutu ayeba kozongisa mutu na nzela ayeba kobongisa liboso na ya ndako tozela mutu ayeba kopeta miziki na lolenge déranger bato te tozela mutu ayeba ke moninga aza na droit ya repos esengeli atosa repos na ye tozela koyeba ke mokumi mutu bakotambola alima kotambola na nzela ndenge elongo bani tozozela koyeba ke lobi mutu akotosa mibeko na ya banani na banganga nyonso esangani na bonzambe ezali alo mutu mutu atya limite esika bondoki na ye ezali bonzambe na ye ezali awa bonzambe na biso ezali koyeba kotosa mibeko bonzambe na biso tu ezaka eloko moko kotambola na ndenge ya kotosa mibeko soko tosi mibeko wana po tosi bonzambe na biso wana totamboli na yo nzela moko komona biso na balabala ezali kolandisama na etinda ya mokonzi ya ville ya Kinshasa mokonzi ya ville ya Kinshasa oyo na ngongo azali kobunda mpona kochange kolandisama na maloba na yo alobi Kinshasa ezobonga Kinshasa ya lelo ekoleka oyo ya lobi tina na biso kobima ezali koyeba kolamusa bato mpona koyeba mpo Kinshasa wana ebonga ezali problème ya biso na bango ezaka problème ya mokambi ya ville ya Kinshasa te ezaka problème ya biso bakitani na ye te mais ezali problème ya yo ya ye ya biso ya bango yango esengelaki totambola mpo totransmettre message tokaboli biteni ya bapapier wana ezali na message ya kotalisa motu nyonso tu esengeli atambola elongo bani alima kotosa mibeko ya leta kokima sens unique kokima kobaka busoto na nzela kotika kozanga kosoigne kati ya lopango na yo kokuma busoto na lopango kobwaka yango na libanda koyeba kotonga bitongatonga mwa eteni no ya 2 mètres matisi yango 4 niveau biloko nyonso tu wana nde ezalaki maloba oyo tozali kokabola na biteni ya bapapier mpo ete ekomela mutu nyonso tu na ndako na ye tolobi lobi lelo ekoleka lobi oyo lobi wana lobi pe lobi te lobi ezaka mibale ti lobi mosusu ezaka ya hier lobi mosusu ezaka ya lobi oyo ezoya donc so na lobi lelo ekoleka lobi to lobi ekoleka lelo nyonso tu ezali na temps koloba ke hôtel de ville azolemba na hôtel de ville alembani te bango balembanaki nango bazali me mbalo hôtel de ville nde atelemi mpo asilisa yango akosilisa yango ndenge nini yango abandi mpo akoprevenir motu nyonso bongama mopepe asika ezoya mopepe wana eza na va makasi ekolokota nyonso ekopupola nyonso mpo Kinshasa ekoma bopeto ekoma propre Kinshasa ekoma ya kitoko Kinshasa ebonga ezonga lokola na ntango ya kala ya Zaire me tokoyeba kosala yango ndenge nini na bainitiative ya lolenge oyo tant tolobi ko assainir Kinshasa ezali kaka ndenge tozoloba makambo bosoto te yoka nti kotikela mutu ateka wenza mike nde kobongisa vi na ye ata mutu soko akangi mwa libokene mobimba yango nyonso ya 5000 afungoleli yango mesa est-ce que mbongo ya oteka eza po elesa bato ya Kinshasa to eza po elesa poche na ye bawenza mike nyonso ekokufa oyo alingi koteka kozonga kolanda baninga na wenza ya monene bakulu na nyonso tu tant tobi tozo assainir na esprit ya bato yo moto moboti otika mwana no atelenga na kuluna bazoli bato pe ya poa na ye oyo bakosimba ye sans kutu eza na mikaratano te na maboko kaka ja maboko nde formule asika ja maboko tokende nango na nini te masano kaka nde bokomona changement fo kopesaka temps na temps tozalaka kaka te bato ya kotalaka ke tozokoka te bokoki bojuge biso en fonction ya combien de temps donc tokoka yango botya misu na bino botya mayele mpe bolanda bokovivre yango la yebaka te eloko nini alingi ntango babukaka zando mutu to alelaka balokaka na koloka mutu abukaka zando mais lelo soki mutu ake na zando akomba oloba oyebike batonga eloko yango kitoko tokobongisa moko te soki tobandi kotala mawa ya bato oyo alobi ke bazofutisa mbongo aza na preuve toyo
yo mutu bapesi maloba bapesaki yo preuve alakisa preuve na ye ndo ndenge ezali awa tokokende nango bongo bala zandu wana oyo akoki makasi ya koteka akoteka oyo akoki mpe makasi ya koteka te bawenze eze ebele toya na zandu toya na wenza ya kalembelembe toya na wenze ya liberté toya na wenze ebele muna mutu akoteka esika bozwi na ye ekoki zandu wana ekoteka bato bakoki koteka mpe biloko ezali na poids ya dépense ya mbongo na bango basali etali nuisance sonore eza kuti hôtel de ville elobi nini te il faut tout na mibeko elobi nini toza na 10,5 oyo ezoloba makambo etali tapage pollution sonore tapage diurne et tapage nocturne eboyami na mibeko nde ezali ekipe koyi batangi koma mutu te ezala église ezala matanga ntango balobi pollution sonore tapage diurne tapage nocturne eboyami kolandisama na mibeko ezali mpe kotalisama na edi ya ville ya Kinshasa oyo ezali edi numéro 05 bakumbi moto na bakumbi mituka je crois que na biteni ya bapapier na biso topesi totalisi bango kesenge na moto nyonso toyeba kotosa mibeko ya balabala qui dit kotosa mibeko ya balabala ezali korespecte tobengaka na français code de la route moto ayebi korespecte code de la route akotelema bontaba te nde tomonaka bandeko na biso ya bawewa bakotelema bakangi rompo mobimba nzela kuta koleka biso eza te na mikolo ekoya tokopermettre yango lisusu te ekobandisama lelo na sensibilisation ti tokokoma na kotya maboko bato bakotaka na boulevard ya Lumumba ezali boulevard du 30 juin ezali na biteni mine ça veut dire que ezali 4 bandes mais soko omoni bato batambolaka 5 bandes yango eza na base ya embouteillage kotosa mibeko ezali korespecte même nombre de bandes oyo ezali na balabala bato bapusaka 5 bandes kwa bakaniveau na badalete tokotya bango maboko ezala mokumbi moto ezala mokumbi vélo ezala mokumbi bateau faut bayeba code de la route na mokumbi avion bango tout faut bayeba code de la route nous sommes aujourd'hui en train de faire nous venons de faire une marche de démonstration de force pour le compte de l'hôtel de ville avec l'autorisation de notre chef qui est le premier citoyen de la ville de Kinshasa. Et c'est monsieur qui a constaté que dans la ville, il y a un délaissement total dans tous les secteurs. Et il a constaté cela, il a eu l'initiative de créer une brigade qui sera en mesure de lutter contre toutes les anti-valeurs. Qui dit anti-valeurs, nous pouvons tous constater le comportement des motards, de chauffeurs de véhicules, le comportement même de personnes, les hommes et les femmes de la ville de Kinshasa. Nous constatons tous comment il y a des marchés pirates qui ne respectent pas la loi. Nous constatons tous comme il y a des garages illicites qui ne respectent pas la loi. Alors, cette brigade est là pour rappeler à toute personne qu'il existe encore de civisme. On doit remettre tout, on doit éduquer, encadrer et envoyer tout le monde aller encore revoir le civisme. Le comportement, quand on dit assainir, on ne doit pas assainir que la terre, que le saleté, mais on doit assainir aussi la mentalité des gens. On doit assainir la mentalité des gens. Les gens aujourd'hui ont tout délaissé. C'est comme s'il n'y a plus de l'éducation. Alors nous sommes là pour revenir à la raison. Nous faire revenir les gens à la raison. On doit éduquer, on doit encadrer et on doit aider les gens à se remettre en ordre et marcher comme il faut selon la loi. On doit rappeler à tout le monde qu'être propre, c'est pour sa propre santé. Soigner sa parcelle à l'intérieur tout comme à l'extérieur. C'est pour protéger sa famille. S'exposer tout au long de route, vendre, c'est s'exposer à la mort. Il y a des accidents, on a enregistré beaucoup de cas d'accidents qui sont parvenus à partir des marchés pirates. Vendre même les sols. On ne peut pas tous être vendeurs. Si on vend tous, qui va acheter? Nous allons tous nous remettre en ordre. On va aller suivre le marché. Là où ça se trouve, le marché, on va aller s'intégrer pour vendre dans le marché. Dans les jours à venir, on n'aura plus de marché pirate. Pas de construction anarchique. Pas de nuisances sonores. On doit laisser les gens se reposer. C'est conformément à l'édit 005. Et il y a la loi qui existe à ce qui concerne la pollution sonore, qui dit nuisance, tapage diurne et tapage nocturne. Voilà la raison de l'existence de cette brigade. Kinshasa
ezali kobonga elongo na gouverneur Daniel Bumba toza mobimba. Oh Kinshasa ezobonga, Kinshasa ezobonga, Kinshasa ezobonga. Oh Kinshasa ezobonga, Kinshasa ezobonga, Kinshasa ezobonga. Elongo na présent Fati, Kinshasa ezobonga, Kinshasa ezobonga. Gouverneur Daniel Bumba Lubaki lobi, Kinshasa ezobonga, Kinshasa ezobonga. Mokonzi mimi mikose, Kinshasa ezobonga, Kinshasa ezobonga. Oh Kinshasa oyo toyebaka kini la belle, ezozonga na bote nango. Salon wezo salema partout etandi tu ya Congo mobimba ba carnivore longwa boucher poto na nzela ekosila banzela tu ekoma propre Kinshasa ezobonga boto yemba ensemble Kinshasa ezobonga Kinshasa ezobonga Kinshasa ezobonga oh Kinshasa ezobonga Kinshasa ezobonga Kinshasa ezobonga Kinshasa ezobonga tokotambola boto betokima mwa mutiaka mena mwa bato mosuku lomeka mwa ezobondela ote